Et là, Zachary, premièrement, nous avons mal éduqué. Premièrement, il y a premièrement, na webi sayo ma déclaration pour la bino zela malemi zela yo posenga sikona ozong sa te tebisa ka sikonto leka na biso question ko yo tuninga nga na ina leka na ina répondre yo zela malemi zela tikela nga na non non ba reprocher bino ba na maison mais ba boza trop imposé à réclamer le moment ba lobi ceux qui ba wera ba zo voyager té ceux qui ba jibe ba zo voyager té pour ba yamara ba téléphone té na ferry pour yem tazo pesa ba couple comment ikalamba malgré tout bato bazo regretter mais nga na sepeli pour na sentir moi ça na zolela donc il a laissé venir ko sala ka sala kitoko a mis na place na tant to bila di wenge Zachary na kata za c'est na wenge musique tant to za 84 za na journaliste comme Zachary ba ba c'est nous mo pasteur bazo talaka o ebeti na miso ba bi nyonso betaka ba bi nyonso ngenga rezaka woloti Zachary za nani asala ko tu guerre sera Zachary journaliste et na vie na biso Serge Kaimba bete na façon impossible Mike aza pasteur quand même. Kasi pona yebisa bino lelo to remarquer na biso étant que biso ba chrétien tozozonga na biso na ba kimbangu tozozonga na biso ba musulman tozozonga na biso na catholique. Po boko si biso mingi so landi presque bino nyonso bo sa succès ba pasteur internet ba pasteur ya TikTok bino ga mitakala na bino mtie mona. Azamwana biso donc biso tozara le roi père na biso tozana ba stratégie pe ba surprise na biso. Donc tozane le jour J. Donc on a la roloba yango wana. Double Atlantique, on est papa bête, pas papa. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_in. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au plus 33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au plus 243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Mokili TV. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre ce nouveau numéro avec Nondi Premier, votre humble serviteur. Et bon, Inna lillahi wa inna illahi rajoum, que la terre de nos ancêtres et recevoir ma maman côté Azali. Vous le savez très bien que je viens de perdre ma maman. Et ben, laissons les morts enterrer leurs morts, tous continuer. Vinabiso, les actualités, Tripasson, leader et Alwanda nous promet bien sûr un album. Et surtout, dans le studio, il nous promet un album qui s'intitule Tout fait nombre. Alors, surtout, faire part de la succès. Azo promettre bien succès na katia musique na Afrique wenge musique 4x4 de retour messieurs et dames avec cette compilation qui a fait rêver toute l'Afrique ainsi que le monde baza toujours na rata projet na bango et mesdames et messieurs nous allons en parler tout au long de cette émission. Héritier Watanabe 007 Poutine Motena Tembe va devoir livrer un concert un méga concert ici en Angola le 1er et le 3 avril 2022 à Nakati Angola, c'est double signé Atlantico et après bien sûr son père Weranson, c'est héritier Watanabe qui nous revient encore pour un double Atlantico. Fali Poupa nous promet aussi double Bercy du jamais fait depuis l'histoire de la musique congolaise. C'est Fali Poupa qui va devoir lancer un défi, messieurs et dames. Encore une fois, soyez le bienvenu. Vous êtes bien sûr dans 3W Congo Mokili et avec nos 10 premiers. Mesdames et messieurs, l'actualité nous oblige toujours à en parler. Vous le savez, Tofani Garaboué, Malamoko, Sextap.
avec le frère Mike Kalambay. C'est toujours les artistes religieux qui nous fait, qui nous fait parler, mesdames et messieurs. Et Bandaki, Kendaki, et Zongaki Boye, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est avec le frère Mike Kalambay. Il y a encore un autre côté avec ces faits du pasteur Moïse Indi et le pasteur Marcelo. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Aujourd'hui, il n'est pas vraiment un invité autre bêta masolo et orchestre Nabango Mingi, mais aujourd'hui, je le reçois comme une analyse de la musique, une analyste culturelle. Et il est avec nous en Angola, vous le savez, Toto ça l'année émission, bien même que ça date déjà de 2 semaines, mais Mikolo Obo mais ça n'en a eu parce que Tourobanda Kozongi, ça y est, tout ça, la moi, analyse, parce qu'au-delà, il y a la porte-parole, il y a une musique à maison, mais à la paix journaliste. Donc, Mikolo Obo mais ça n'a pas analyse, il s'appelle Adricha Sénateur. La bouche autorisée. Yahweh Rasson la carte Angola, messieurs et dames, je reçois Adricha. Salut Adricha Sénateur. Salut nom du premier Mobutu. Bonne santé. Ouais, pepele quand nous avons vraiment. Santé où on a le bâté. Ah ouais, tout le bel on s'est tout sauté déjà. C'était maï le bâté. Voilà où tout le bel raté. Na raba ba ga poza moi na poto, mais ta rapso za na Angola mboka moi makasi meta c'était maï. Kaspalia le bâté angolais on a poté. Bon. Ezara makambo to ça. Avec le boy ba kabelote. Ah? Boy ba kabelote. Moto aza mora musique fa kabela ngai. Pour ce total le roi de la forêt ba kabela ke kaka. Aza grand star asani makamba danger. Azangi pe tchetete. Ozo ka fa ba kabela ke kaka. Donc musique na monde la musique muto so azaka ka amoureux musique donc ata moni okomine ino kabelo ka po bigo sala monde obora ba. D'accord. Et sénateur Adricha, cette émission aujourd'hui, c'est une émission d'analyse par rapport à ba fait au ezoleka lelo, mais je préférerais dédier émission et pas Mutumoro le Makasi. Au moins que pour toi, il est très important de dédier émission. Ouais, monsieur biga ngana bandara mingi surtout mingi. Écoute na basane na Nzambe na dédier on n'a pas Mama Sideji Mampata Masaki Mama Pasteur. Na dédié monsieur pa naye na dédié monsieur oyo pa ya diele ma charan Nzambe diele ma charan Nzambe balobi penda ki donc ye na ebiti na benye ko bonini po donc ba ko mono so esimbe na mikolo na dédié on peut sous pas ya Dorta Marcelo les savants noirs et puis na dédié sur émission pa ya yemoko apôtre Abel Maya les comparables et puis Nico Ka le formateur de boss ma monde de mirage congolaise. Kasi il faut bateau ba se faire hôtel émission peine elengi donc il faut repasser tant moins 5 et ça la bien. D'accord, la coutume me permet de remercier le kit qui travaille avec moi. Cette équipe costaud qui gagne pour l'instant dans Kati Angola, le boss est Glody Iyani. Je rappelle ce mot Kaka. Le boss est Glody Iyani. Et puis, na côté Mupandi, na moni Barbek Kabeya Beka. Barbek Kabeya, Avi Abel et Barbek Kabeya, Avi Glody Iyane, Avi Nondi premier. On a évité quoi. Barbek Kabeya, ça là toujours voilà Tokumbe la Masolo. Dans quel côté à Turquie, na moni Mamadou Touré le mannequin. Le mannequin noir Mamadou Touré et puis Jojo Kabouya. Il faut que ça soit bête de banque pour Adricha Abi, de banque pour ça malgré tout qui parle maman ça n'a pas été. Oh Mamadou Touré. Mister Langa ya nenga mukete. Mamadou Touré qui ça. Talara Mamadou Touré bambote na kotoza na Turquie. Bango bazo préparer arriver à Nondi premier. Jojo Kabouya, le millionnaire en kilote et puis le véritable déclarant, le boss Pablo Kin. Na bosanité masalanga Patrick Menayame Adricha Sénateur avant tout boni basangwa maison mère. Maison mère très très fort donc babi banato maison mère boza recepe la pause jeudi déjà le 17 le roi de la forêt déjà azo pesa sikoyo admisi pena donc il robozela qui protéger base donc batutu bazo zo déjà jeudi vraiment donc ndeti na Congo donc na ba radio nyonso ya Congo déjà bakozana ngo bakobeta ngo partout dans le monde déjà na ba chaîne nyonso bazo déjà protéger base bazo ndimate ke wera osala sous ba succès wana Adricha Sénateur na yoraki elo moko babe abave batikana ba légende to c'est la musique normale mais o bolo ba wana scandale mambo isale mabo bosala de tout grimace ani na ngo lisusu si on a oyebisa bato bazolo babongo bazoko apeka ko sala makambo ba basala bité donc et puis bazo zapeka na ba succès le roi bangote donc na minute yo le roi de la forêt
Aza n'a rien à prouver dans la musique congolaise, mais ceux qui a le dit Acha et logo, tout le monde fait ce pays. Donc, ils sont à protéger. Je comprends que Bimate, mais tu n'as au moins 1 minute, 1 minute 30 secondes. Mais studio, mais ce que le roi de la forêt, comme Matina Souka. Tout tellement nzala nango les cas qui donc c'est qu'il faut pas luka pas façon. Au niveau ya wera, on est des organisations. Non, des studios ils sont les amis. Au kabisu mo to bimisa kiwana. Au kabisu mo to bimisa nga bobo yibani. Au kasi ba yibi nyonso so bimalgeri non. Ba yibika o wana biso to bimisa ki ya mukiana po ba fanatique ba yo ba juger déjà son na bango zo bimaka. Ba tchango na ba page YouTube, ba page Facebook. Mais so tali biso pe nini non formidable pe ba yibarati. Il y a un générique formidable. Il pour voir les rois de la forêt, c'est une image de Jamaïque. On dirait idéologie. Mais ce temps, c'est formidable. Au générique, bando c'est vraiment non combiné comme ça. Donc, on va y les rois de la forêt, il y a tout animateur qui n'a protégé base. Golbert Abouaki, Azawana. Golbert Aza toujours présent. Azawana Boum Tabouaki. Nayoki posa kolia eloko à moi sucre. On a Golbert Azawana, Jamaïque pas Bouaki donc il va tout à moi sucre. Eloko à moi sucre. Vitabe sucre. Manga sucre. En tout cas la musique c'est ça qui te quoi. Moi sucre. Eloko à moi sucre. Voilà. D'accord. Sikoyo à des sénateurs par rapport à Maramundé Nezotambolela. Vient à biso zone et on surtout compilation à Wenge musique à maison mère 4x4 basangani Lyon à la surtout Jibin Piana Weranson tout ça tout le monde le 4 fondateurs on surtout sur table yebisa biso non ça s'est fait comment pour se retrouver dans la messe mais zalaki projet de bakana et banaka un jour aux alabo et zaki temps et singaki mutu mutaza na kwena ye poto yebaka un jour fa ba pesa flair moko ba batika la non. Donc, Wenge Musique à 4x4 BCBG, donc producteur à Monanaki, à Bengaki Bango, à Sangisi Bango, pour nous avoir une idée na Bango. Mais le quoi, c'est que pour ça, ils ont na bolimoté, Bango ba boya na Bango, Bango boya na Bango. Mais tellement ils ont na bolimo, non, ils appellent idée bien, non, pour mutu mutu de na kata Wenge na koma déjà na makam na koma pédé bien. Donc le quoi là, fanatique na biso ba tika la kane lo qu'on a tili lo, et c'est qu'il faut pas respecter Bango ba sangana po, ba c'est la Bango sous flair à souka ou bakotika là. Oui, Rosa moi œuvre moro Tikali donc œuvre moro monumentale. Voilà, donc Tikali babiloko ya souka opena. Mais est-ce que on peut se biso sur énergie on a parce que le temps passé aussi balobara autre vie autre mers, le temps aussi échange à le musique est comment musique est comment et comme moderniser comme na bandenge moro boy ba côté le ba world marambo belé est-ce que on se retrouver les sous est-ce que bawera bango moko rendu mais ça la bien par rapport à la guerre générationnelle au ezala normal la situation nous surtout on se retrouver là bolanda ba tolo ba makambo wana te ba tolo ba makambo wana baza ba faible so le lokoti na kati ya baro koyoka kolinga ya dudu eleki sentiment kasi tika ya yango na lobby so toye oka libala oyebi mbula nango ese biso mpe tondimaka lobby mpe tokokola toyoka kuta banzembo wana ebetamaka na baartilele bawera nde baza wana histoire na bango ekoleka te bango histoire na bango ekotikala tole misu bato bazobule yaya wera sol asangani na collègue na Jibe Mpiana totika bajeko totika bajenga kuna osepela kutu bato bamona oka bongo po ezala kwa surprise jour eloko wana kobima Olandi Zakari bababaswe ndenge alobaki abi balomona vitesse ya Fali vitesse ya héritier Watanabe niveau ya vitesse ezokendele ba petit biso toromi na perte vitesse faut status to bengana to sangana po sino te liperozanga Zakari alobaki yango malgré Sankara aye lisusu ko déborder sur Zakari bababaswe a attaquer son vieux ou apese ba micro apese ba makambo ebele Poka Zakara lobi ke yemuta bimisara wenge musique 4x4 yemuta pesa bango vie et voilà tu peux dire quoi par là on a profité na boka en direct aux États-Unis grand prêtre Jean-Jacques Mawangu 007 donc bambote na place ezali donc FCC Mobimba Ben Willy les Gabonais
Paulo dos Santos Guerrier merci na osala ki jour wana Bodrick Matadi et puis Trésor Luindola eloko na koyebi biso Zakari premièrement nanu azaka mal éduqué premièrement yokana yebisa yo premièrement na koyebisa yo zela yo posenga sikoyo na ozongisa te teyebisaka sikoyo toleka na biso question mpo yo tuninga nga na ye naleka na ye na répondre yo zela malemi zela tikelanga zela no malemi bino bomonaka baimpoli oyo bato bayaka komanke bato mais soki biso toagir et so bomoni oyo bato bayaka komanke bato bomona yango baimpoli te mais soki biso toagir mamoko ekomi ki impoli ndeti Zakari ndenge aza nasalaki émission mona tala azoparvenir ko bafo babenga ye moto asala wenge wana mpo ezala boye na boye tozana eza mal éduqué aza mal éduqué yango moni babengana ye na nini babengana ye na parlement kuna esika bandoka esangana ozo comprendre mpo anini bilobela moto okozala bilobela te aza mokolo aza tata mobimba alataka baveste po aza amitia na place na ye tant toyebela di wenge Zakari na kati aza te ese na wenge muzika tant tozali 84 tozalaki na journaliste kombo Zakari Barabaso azalaki moto bande kobenga ye ya kopresente lem sous concert ya kosala mwa boye ina refaire na ata na eloko moko te mais siko ntango oloba makambo oloba likambo eza bien mpo bato ke basepela oyo olingi oloba bakotala mpe keno bon tokosala ndenge nini mpo na ye mais eza tokobanda biloko moko bameka kotia oka Zakari aza nani asala kutu guerre sera azalaka journaliste ye na avi na biso Serge Kayembe abeta ye na façon moko impossible sikoyo totika babiloko mosusu so toloba makambo eza ezotalama oyo bato bayebi tokosaka histoire wana sikoyo na bato na bango bazalaka na Kinshasa oyo azalaka na bango ndeti nga vraiment soki obandi déjà koyela makambo nde toboya kotenga nazola idéologie toyokana te mpo nga idéologie nanga siwenge soki oye na babiloko mo ndeti ngo basala koboya liboma tant toyembaka mololo oyebaka Zakari tant tobetaka kine bougie ye azalaka tobeti IOA ye azalaka tobeti kala ibunu tobeti bapentagone Zakari azalaka po bajournaliste babimi lobi aka lobi ya boni boyoko bon aza misere te so oyebisanga ye pena dima liboso avie na biso manda chebwa mpona ndima siko ta wana deja wenge ezoréunir ye azalaka wapi mpo bamanda chebwa serana bazalaka toyeba karibu variété ye azalaka totika makambo mosusu toloba topesa mutu bezo topesa ye succès na eloko moko eza teke so azokala te alanda koma politicien alanda makambo afingaka bato afingaka bagouverneur na biso bajatini ngobila asala makambo na ye wana et non abanda kokota makambo lelo bato baye na projet na bango moko monde entier esepeli tala kaka un étranger et puis aza footballeur monene Samuel Eto'o otalaki image te Samuel Eto'o asepeli na initiative wana asepeli makasi abi weranson jiben piano na ebite so na koloba ni et toi azoloba ngo bo siko yo moko mona mboka eloko eza kitoko tout le monde asepeli ngo yo ngo bando bunisango te malobi pe bien lobi akoloba te tali wana ya kosangana wana ekomati soka lingi bakomise muta mbunda kobeta mbunda kasana bon siko alingi nini basi to chanze makambo toleka makambo eze bele photo solo la osolo makambo yo lingo ya Zakari na histoire ya wenge lingo ya Zakari na tikala koyeba ye na wenge te na yebaka ye fait vert mutesala wenge esali alobi fait vert émission ya fait vert wana esali wenge muzika maison mère esali wenge muzika BCB na nini na guerre wana bande kusala wana ese guerre wana bandaka na fait vert papa totika ko émission na msisa kitoko bato wana posa bala na makambo to solo la mais to solo lango yango to solo la makambo plus important yango bozomona ko Sankara mankaki mutu basa mankaki po ani bato bazolo ba makambo eza bongoti aiso bato musubi te mesuka kata mutu akolobe komike ba manquer respect aluka musala ko sala akena na politique akenda kuna ba bengana e pona impolite si aza mwana soda kolaka na ka alobaka makambo salite pamba po aza mutu abotami na ka koli na ka ayemba banzimba ba salite azoma makambo bêtise. L'éducation est très différente à battre nous donc tout le monde a côté à makamba battu bi côte à côte. Mais c'est vérité. Oh. À réclamer le roman va le ceux qui ba wera bazo voyager té ceux qui ba jibe bazo voyager té pour ba yamara ba téléphone té na ferry. Pour yem tazo pesa ba couple lelo. Héritier kende robeta na akiobeta na Espagne yem ta pesa ki couple. Sikoyo mutu so comme liboma fo weba ndena mena CNPP pour tout le monde a vu ce orchestre zo voyager des apona ba combattant makam na ba on désolé ka ya opesa quoi pendant na nini ye moka lukana okopa ke poto ke na poto te banda ya siko auto ke ba poto Rolanda te OK
Fandi Boué, dans le temps, on a un patron, le roi Mahomo Nzoto, Nikon Kai, les formateurs de boss. D'accord, encore une fois, on va faire ça. Le véritable déclarant, le boss, c'est Pablo Kini. Émission, et sous un sponsor. Boss, c'est Pablo Kini. Le lot, nous avons un Makambu, Nakata Luanda, Awa, Izalio. Le boss, c'est Pablo Kini. Conseil, on peut ça. Le véritable déclarant. Boss, Pablo Kini, Basolarame Boiti. Lucas a rendez-vous bien, on a parlé. On a mon avis, Lemboa. Oh. En tout cas, nazo pesa un message, le boss c'est Pablo Kini, il a évité le véritable déclarant. La Roya n'a pas l'air sénateur Adricha. Je sais comment on a parlé non de comment on a bicam on a zonga bonne nazo banga na loi tarsita. Ala liboke mo na taka soto za 3 personnes. Ngai Toms mo panzi sango to za kina Jabir Mambo. To comment on est le 25 décembre on a bossa na date on a tafana keki. Comment bonga tuni bossa ne toni taka na mal faire mais na oza na badoute. Encore une fois, le boss c'est Pablo Kini. Force toujours. Les angles sponsors boss na évité quoi na bandele en mingi na évité yo nem to lopé ça va solution. To luki ba tu to so monate. Le boss c'est TK Cédric TK. Ah na évité quoi. Merci pour na nyonso tout ça là. Ramassa na ngamoko Jordan Munganga yem tasimba coffre fort ya boss Steve Lufalanka et puis le boss c'est Hippo Bois-Lui. Habité quoi encore une fois Mamadou Touré les mannequins Talakaka na et puis Jojo Kabou ya bo pese la ngambote na Fifi Miel d'appétit Turquie boza calme chaud arrivé à Nondu premier na kata Turquie wana boye bandeni bo bongisa yango. Alors sénateur Adricha, c'est quoi le vrai projet? Il y a Wenge 4x4. Voilà ngam na expliquer. Oui, vous expliquer. Non. Projet wana joie penata na ebi ke kalate to dans les rois de la forêt pour solanem to pesa. Mais c'est makam na bomba kenda. Ah bino ba koti bino te. Même temps Sankara lo balangwa les a par rapport à niveau tonné. Bon, là monsieur pas jouer moi temps ya kolandela producteur. Donc les a makambo ya batata ba kesanga donc netinga mwana na zana ngai innocent. On peut sa information là tête. D'accord. Problème ezate to kota siko to landi na tongo boye to landi mbala moko na butu ba message belé sénateur Adricha na yebike e komela ki yo le frère Mike Kalambai na koma. Parce que c'est na koma azaki déjà ya odijmaya ndeto ba na Angola na yebi que espace ya bibiso ba de tout bazalaka na salon de Belleville za c'est choucha lumière côté ba kota rabatu feyu ba bimi boga botu na baranga na yebi marambo yo ayebi marambo na yebi Joko déjà check caméra dans c'est la libanga Jogo ready nem tasimi marambo to solution ngoza la penda le yo donc faut Jogo ready bazalaka bongo na parti Pati Zola na petite sœur propre hérite grâce. Frère Mike Kalambai Dijmaya tolukito e ba cause nzoka ndezalaki sextaple kaboyo et Betty mokili mobimba et Betty Afrique to leli lisusu par rapport ya makambo. C'est quoi ton analyse? C'est ton avis par rapport à un bon analyste ya musique ya marambo nyeso tezoleka rolo bani maza mobali bino kanisa po bazwaka bakombo batia ba pasteur liboso ana eloko esala reza posa pena que non azui pas se pelisi mwasi mais ce zela malembe eloko zo ba pasteur lelo ezanini bozo sala makamna mina salité mais ya kobomba ma yango moni so ba mitakala na bango bimina ba nini na ba réseaux sociaux zo mona bazobela ka ondi matike oza mobali osala kango bonde bazala bango basala kati basalaka mais ce bazala sko na ba réserve na lo ba eloko trop pour Mike Kalambai malgré tout bato bazo regretter mais ngana sepeli pour na sentir vraiment moi ça na zolela donc il a laissé venir ko sala ka sala kitoko sali musala na epena bien mais eloko ezali eloko zo boma bino ba pasteur bozo tala mingi biloko ezo beta na miso na lobango seri moko boye na makamba penier na bi pasteur atuna nzambe so c'est un vrai pasteur kota mabonde de tuna nzambe muto eli boso na ngai pona nini ko détruire nga to elinga bonheur toni celui que zo boma pasteur bozo tala ka o ebeti na miso babi nyonso betaka babi nyonso ngenga rezaka wolote parce que nous sommes pasteur na biso na so amoni ka mwasi o ebike loko oyo zolobo sepeli mais fille wana za marié fille wana za marié mère de 3 enfants mais siko faut tama Kalambai za yo za marié faut basi bakanga ki na makasi balongo le bilamba
Yo saka na mutu mutu bakanga na makasi au moins même sous pantalon de longwaki likolo etikali. Yo za mutaka la pendo zo ganga Mike. Ami pesa ki mo yibo pesa ki. Un pasteur ou a terre à bateau. Au tenté mutu s'appelle na moi adresse. Yo s'appelle la tentation parce que c'est qui a tenté. Mike Mukaki envers lui. Si on a vu tentation wana. On a moni moi ça nga saraki interview na bi basala 3 fois. Basala na mutuka yami balé na bosani yami sa na chambre na yo. Sikoyo. Tous les trois là ils étaient tentation. Mais na makamunye surtout e bandaka na moko. Na makamunye surtout bandaka. Siko ba mi balé mutuba mabe mutaza mabe na katana zate. Non mais Mike aza pasteur quand même. Kasi pona yebisa bino de l'autre remarqué na biso étant que biso ba chrétien tozo na biso na ba kimbangu tozo na biso ba musulman tozo na biso na catholique. Po boko si biso mingi so landi presque bino nyonso bo sa succès ba pasteur internet ba pasteur ya TikTok bino ka mitakala na bino mtie monana. Bino bolo ba trop bolo ba no mona ba lakisi o bana basi ba ko cha bino ba interview. Nzoka na se bona makamsu bo sala. O bo te on bo lakisa batuti. So nga siko na osepela po batu ba comprendre identité ya batu. Que tozana bango. Tout le monde alingi likabla ke bisa pasteur lem susu mona mo sana pakende ko yebisa pasteur lem susu makamba yena mbali na femme. Dada peut chanter zayemba ka ba produire ye na matchap. Tala niveau. Vous comprenez? Donc nzamba za juste balobi nyonso bon même na kuku ebimaka na kwasa. Bamakamolo ba non le te ba sala ka yango tout. Ba kosi bato batu, ba kosi bana batu, lelo ba ser donc na biso que le ko to mo sa ko lambelo ata fufute poizo welela ak l'église. Est-ce que le autre peut ça confie raison tant à loba que ce frère Mike Kalamba ya kotilo la yepe fois kotanola. Po ba yebani makambo. Mutakolo ba pamba te tanga loba kana seka yebi, ba kutana kote mo amona na makambo. Ezaka bango siko to ça. Faut pesa bango raison, faut pesa ye raison. Pour makambo loba ki yango na pe to monezo sala. Donc c'est les bango vraiment bazara faux pasteur mal koki pena donc ba koki. Donc de bazara ka bango na ba yemba na ba Michel ba kemba soki ma kemba do yepena kombo la ndade Michel ma kemba metala pe likemba. Vous comprenez donc ba koki bango nyonso ne bazala na ba bimi sko muto ko côté là azar c'est tout remarqué que ba ta la série ba papa na biso mo pena que non adina bala. Et ce yoko fanda pena moni pena mutakala ya pasteur continue ya papa na biso Sonika Futa. Nous sommes pas ces jeunes, nous sommes comme pasteur, nous sommes comme pasteur. Bon, ça m'a. Et baby, et ça, c'est ce qui te depuis surtout l'andi comme balouba. Influence ni nyango eza sur, eza derrière yango. Est-ce que eza possession spirituelle? Est-ce que eza baza rescapé spirituel que baza forcé ya okoma bongo et baza ina ba vie na bango ba kata ba sentiment na va ou baza forcé que ça les locaux on a spirituellement peut-être parce qu'un bon pasteur net vraiment kalamba vidéo on a ça là na moisi wana c'est lui qui filme yé mutazo filmer moisi wana c'est avec quel objectif ozo ça la rapport sexuel na moisi wana marié ozo filmer nze momo bona kango bien te zala ka ya pichu frère pichu na comment pichu mwanza et manze mo botoko yeba bakala te to yeba bango na misala na bango manze mo modèle moi bon ozo comprendre bangonde bazana ekomi makamba molili o mutu waza na bonzamba ko linga niveau même biso ko tutu bango salango kenana mwasi na zona filmer bona obanga mais so bango bazo sala yango eza pona til le ba ebi peke téléphone ko bunga e ko sala nini onde mutakala na bango nde muteko eza na makambo donc mutakala na pende eza nde siko ba condition OK pour maintenant miso ba kena condition ba kipede miso ba ki ba condition il faut ce qui n'est ni mais bango so ba condition apesa bango le msusu faut monde sera mutakala donc c'est ça et ça rappelle mais oui oh ça peut sembler pas ya le vrai Freddy hein le patron Freddy hein le patron Freddy Lufungula yazara mingi na héritier Watanabe Freddy Lufungula et puis masalanga moko David Kasongo na lukapa na moni Stegol Kiketa le patron Stegol Kiketa mufiniku ya Angola mbabote na yo na yebi ke kalamingi te na osana na lukapa la hein tu es bien ni to sala ngokaka et puis le boss Juma mbabote na o koto zali to lalité yindi makasi na limité pasteur Moïse Mbie na pasteur Marcelo na comment na pasteur Marcelo comment na pasteur Moïse Mbie est-ce que c'est propre il y a qu'on discuter
likolo ya mwasi basali boye patati patata ntango oyokaki makambo wana et tu te dis quoi ils ont continué à série wana yo na lobi na yo so tali série ya ba papa na biso na uti otanga ba kombo pour comprendre que makambo ezalaka ti talaka ezaka ba jeune ba osala ba succès donc bazo bundana na lié na butu ezosimba ti bakoma makambo na moyi ndeti Moïse Mbi nga na félicita na ngai aza le seul pasteur wa milakisaka nini ndenge azali azana na baki jo na ye azana makambo na ye so pe mère po ye pa tumbi na ye donc azana ye bon ozo comprendre ya sa makambo ya ko mama tu ozo comprendre mais siko ya lo ba makambo ko tumba talo ba ke akobala nanu te azana no parce que on t'a pas la te za te ka abala savon na chambre te azo ape moi bisenya na ye azo tumba tumba na ye c'est ça donc des awana baye baka batika kokosa biso totie mabonza wana po nzamba pambola makambo na biso mais tozotia mabonza te po bango bazwaka bakenda kosalaka bambiance na babasi na bango ya kuku yo omoni nzambe lelo akomi kobimisa misala na bango non ndeza kitoko te yo omoni lelo nakomi kuta posa na benga na tuna oso bosala ndeni po eloko na bangaka nde carême ya 30 jours na posa na landa ta na islam po makambo kotikala koyoka yango te na islam okoyoka te ke osango moko boye basali ye balakisi mutakala na ye na mission okoyoka te ke papa moko ya nani bo basali ye bongo mais mpo na nini ezaka na biso bakrétien mpo na nini eza soni epuis bato basoma makambo eza te bafrère te mais eza bapaster oyo bazotia bato maboko na motu oyo moto ana problème noyepa ke ayebisi ye sikoyo donc ezala basere wana basala baprotocole wana basere bayemba liboso na bango donc ye ti azo te aza concentré motoki mosusu ozomona ezobima eza ya mateya te mais ya mipende ya se mabe donc cho eza te bon bosalaka bomoni bosala mais bana basi yango mpe kaka nani mpo jour moko kozwa mpena clé fo bamabeta mpena cadena paster mo mpena kangamba ozwa bino na pusu denilesi aza kosilika makasi na makambo ntango baye makambo ebandeki kobima batritaki elokwa ndenge moko mais aza ya kosilika makasi asilika ndenge nini soki aza plus ke bango alobi ke bapeti baozwa mayele te aza plus ke bango ye balakisa ye boye te ndenge nabwaka akangama ati baozala ye mpe ya video balakisa bango nyonso basala makambo wana ye soki akokondane bango ndenge nini apesaka félicitation na sepeli mpo tokomi ebele bato andokanisaka ngai me na comprendre ke tokomi ebele tozokola ye lokola koremercie bango yango wana yo koloba ndenge nini yo lie sardi lokola yo bimi ya mibale ya moninga bimi misato ndenge okondani abima ekalamba ya sali pétage ye moto abanda makambo wana ye moto abanda c'est du pétage ye moko mokonzi ya pétage na ndenge moko ezalaka te mais bakomi ti na niveau ya komisalela babe koswana na bango ça veut dire que c'est comploté parce que par exemple Moïse Mbi alobi baza na ba audio pasteur Marcelo azo se comploté contre pasteur Moïse Mbi pour basalire ye abengi mama ya mwana na ye mama oyo abotele mwana mwasi oyo babanda kovivre ne bakabwana pasteur Marcelo abengi ye soit azodrague soit azosala bamakambo wana lelo sikoyo criminalité to bamakambo wana nyonso tozosalema na kati ya église eloko nini okoloba na bapaster to bandimi mpe oyo bazolanda bango vraiment monoko eloba mingi ebetama libako ndeti ye mo Marcelo akoma koloba trop nakoma otala omoni moto oyo azolobaka trop akoma oloba lokwa saint donc ndeti ye on dirait donc na place bango batinda Jésus ezalaki nde ye mais nzambe nde azelaki nano donc akoma na makambo wana lokwa ye aza bongo ok bango nyonso baza ndenge moko soki abengi mwasa nani ya Moïse Mbi po ayebisa ye ba n'importe quoi ba audio ezali nga mpe namoni makambo wana ndeti bakomaki yango me bameka mpe kochange po tala na baeglise na bino ndenge bandimi bazaka ya kotonda mais esalaka nga soni na otuna nde bokoexplike bango ndenge na makambo nyonso ezoleka etake bino bapaster epuis bandimi yango nde bakanga bino na kisi bapaster na bino na bazosalaka mabe bozaka na bango fo komeka kochange bino moko tokomi kokóma na temps de la fin lokola bino boza fanatique lisusu ya nzambe te ya makambo ya nkolo te bozaka bafanatique bapaster bokomona oyo lobe koyelaka bino bokoregrete kozala déjà trop tard ozo comprendre donc il faut toyeba nini tokoki kosala mpo nga nde naza wana na minute oyo naso na paster oyo donc nakondima na kishasa te boperdre bino nyonso tokondima moko te mpo misusu wana na babimi te mpo ya bango mpe ezali kala te kobima ya malembe te oyo tozomona mabe mpo ya bango ebimi na minute oyo ozo comprendre oyo tozomona mabe ya bango ebimi na minute oyo meyeba oyo na ebimi te na mpe tomoni te oyo mosusu wana mosusu totikala totia motema ela mosusu aye kuta eza ya danger koleka so vérité pourquoi na mboka na biso kama tesala mabongo na bapaster nga namona na bamboka mosusu te ekozala bamboka mosusu me bamoko me ya biso ekomi kodépasser déjà ba 8
Dernièrement, bato la sa sœur moko yembaka zo pena bord wana kokombo za ko mi yubila no na yebiti. Mère na sepelaka na banzembo na. Mais dernièrement sous mutakala ne uti obima na ndima kite. Mais au juste bozo lukanini za la maison bokota ki etidi bino. Fi on a lobby pasteur nani Mike Kalambai azo ache vaseline. C'est kaza na mukua. Comme du tcha vaseline wana c'est kaza pena na yorobo. Amai. Pour moi l'accent na bino ki mobali bo bomba makapona nini. Mingi pe Mike mingi on dirait bala on peut avoir miké neti par exemple Peniel azaki mona muké o azala 25 ans on dirait pe moi azape moi maturité ba fille ngo et puis bala ngo minga linga ba sa poto. Mais bala ngo pe bala ngo bala miké na zo comprendre neti mona na vidéo na traza da mabele ko yeti bala miké ngo ezande. Ta pota de bala misatu. Ah si bo mona muké. Alobi abota France à 25 ans. Moi, à 25 ans, je suis à 14 ans, je suis à 13 ans. Bon, il y a économie. Bino na pasteur na boza ba ndumba bino no so moi so aza mwasi. So mutayele lo yenge wana toza ndenge ni na koganga ko benga batu. Na bino ba pelnier, na bino wana mususu wana azaka na Moïse Mbi. Na waza lelo donc boza ndenge moko vous êtes des bordels. Ba ndumba. Mike Amba zo force bika. Ko sala so sembla tenge ndenge zibo yo ki te wa ba bimiso ya ndambu so bikala te vidéo ya mobimbe zo bima non to monite pour so mona ko za na vrai bon pondé za ndege moi ça na gangaki ezanga ka siko to so ra parti na yo tiko biso moto no bimisa ngo le tinga so na jina pesa batuna ba sadu to panzango to bozo tinda ka basi ba ina ka biso ba sika to ka bino moko boza ba demo. Mais makambo ane yindi même atana poto ba pasteur ebele bazo panda mabala batu bazo kanga ba pasteur ebele na bandaku ya bamba basa mabala ba premier bato ba okaba okutana bango ba osala bango bien te bo bambe brique na mutu boke kunda yi basala bango bongo yango er moko boye prophète Mohamed to ko mo comprendre pendant bilembo islam eza na discipline islam moni pédé na buto bomayi islam a discipline. Les chrétiens peuvent être en soni et puis il jour fin du monde il y a des chrétiens qui sont en boso. Mais c'est la vérité. Discipline dans l'islam. Ah papa, totika ko. Totika. So to bata ko ya ba vision de l'église to ko mona to sambela ka yango wana. Ako écouter le pasteur amela masangati. Les moreilles des heures kangam. Pas za kana tolo moto. Mona bango sonde bazati. Ba sorcier. Ni ça na bine mona ni boko sambwa. D'accord, merci beaucoup sénateur, tout commence bien, finit bien. Vous allez la poste à tous moi ba vie na yo par rapport à makambo ndenge na ngo uzomone la yango et comme il risque un peu na peuple ensemble comme il risque mama ba les okufa likolo la ngabutu ba question église ngamera question église te metika ça jamais bato malamu bazanga te na mokili pona ne bimite oh yepe maikame to moneke mutu malamu tango bimite comprendre oh etikali. Encore une fois, de confondre bino ka bondo zoaka ba vidéo. Hollandais ser lo mbongo. Hein? Hollandais ser lo mbongo alobi baza ba modèle te pona bango. Ah, ya ko taka po pe. Na sugi na wana. À la prochaine. D'accord, mais héritier watana bazo ya Luanda, azo ya Angola, maison mère bo se préparer ndenge ni po boyamba e. Non, azamwana biso donc biso dozara le roi père na biso dozana ba stratégie pe ba surprise na biso. Donc tous années le jour J. Donc on a la rôle bayangwana. Double Atlantique on dit papa beta ndenge pas au beta. Azolanda bilembo papa. Azolanda bilembo papa. Albi pe martyr kana mingi te okana. To ko soutenir ya 100% to kozala na bo comprendre. Donc goga milama ya pio zano penalaise. Donc côté na biso déjà pepele déjà zala na. Na bossa ni pe album Dynastie abimisi déjà programme il y a album Kalamingi était le 27 bose la monde dernier dans la maison mais non na yo ki honte non na yo ki programme na honte bosa pe na maman honte na honte te na bien nga pe na makamba bango ya ba dynastie pe na wana nzamba ko kana tikala ko yo ka honte kuna zana ngana mutina kopera na makamba dynastie kuna ti tilelo e kenda rapete courir nga pe na kuna vraiment na yebi na nga donc na koloba pe na makamba na bango te na koloba makamba na bango te so ya wata na loba pona mona ka moya ka papier na comprendre que les rois de la forêt wa moi ne mona ka na palais wata ya kana otala mer ayo tala bande kona et c'est tout donc parce que batanga mona ka ngati no makamba na bango. D'accord, il y a pas de souci. To silisi na biso moi liloba ya suka sénateur liloba ya suka donc bana tu ya maison mère bozala toujours branché pour balobi
les rois de la forêt, j'ai dit, c'est protéger base, donc Kalaté, Bozozo, vraiment, Nanenga Mokete, et puis on a reçu ça, donc on a Pessimbo Tibon, on a agence Ginzambe, les seules agences, Nakatsa Luanda, son nom qui est de poteau à facilité. Bako Sibiso Mingi, Tolandi Batu Mingi, Bambangu, Banini, mais qu'on a vraiment Zanoma et puis au Koksara Makambaro Sengayo, et puis on a voyagé moins cher. Agence Ginzambe, donc il n'a pas l'encawana, donc Boya et Belé, donc tout ça qu'on a choisi. Kadi, ma double poche. Il y a Zarabongo, Nalor Mujinga, donc Bambote, la personne qui sont boté vraiment de Bozalakawana. Et puis, dans Yannick Lissé, que patron, les grands pétroliers, Azana 36 vano, Bazarabongo, on a Bosch Shaolin, pétrolier, on est dans Katasso, Bakanga Mwanda, avec Vano, Banga Kitoko. Commandant Alain, na Mwanda, il y a Simbia, Chouana Mobimbasio, Nazobima Bayambanga, na Valère Grasse Naye, na capitaine, commandant Eric Nayash, donc il y a Penam tout. À ça là-bas, il y a avec Bolingonio, son a battu à Yash Pena, donc ils sont en Congo, commandant Eric Nayash, la moni capitaine Alain, à Zalagawana Bangonio, et puis la moni Lissou na salon choucha mobimba fona remercier bango ba yambara biso na sengonyo so jogo ready donc il coiffeur pena mtakata biso suki toza pena patizo la ye pena soignera biso makambuto mona o pédicure manicure donc pose à la bien c'est pela donc ye petite sa propre rite Gracia et puis pour na kosuki ça apôtre Abel Maya nazobandela toujours Pablo Kin les grands déclarants et puis mutuna biso diele masharan Nzambe nazobandela sharan Nzambe na nenga mukete espoir ngoma yonjika Solebembe vraiment aux arts Solebembe pour son mutakuta na fois yoka soloana vraiment d'accord donc bambote na yo. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était sénateur Adrien Chabomoni ndenge to solo li solo eleki na kitoko tozo continuer parcours na biso to sala bino ba surprise kala mingi te Anel Kazano calme hein balobi Anel Kaba Fossette na pesio ba mote voilà bureau ya ndenga miki Anel Kaba Fossette monsieur le journaliste et puis Adoyou Bambote Nayo aussi Sims grand Sims la pesio Bambote mtasimi ma réalisation kuna na kati ya Nekele ya Congo Mokili TV Bambote na bino côté Bosali et kata moi et Trésor Luindula Trésor you ah d'accord na PCP Trésor you Bambote Nayo côté Bosali hein encore une fois Barbek Kabea hein, Glody Iyani, et puis remerciement la double poche Kadika di Mabokete, grand frère propre Ben Willy, le Gabonais le plus dangereux, le Gabonais le plus suspect. Bon, la série continue, tout ça toujours dans les bons. C'était Nondi premier et par critique, la bune ça la bien bobé, la kaboko mais la rabisso dans WhatsApp, tout ça toujours dans les bons. Quant à moi, je vous dis prochainement ciao. Venez découvrir Lens by BBL. Des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo, pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles.